Hata mama anabeba kujisaidia mamoi. Na Yesu masia, akopesha na ndege mususu. Hata mama biblia kasema moto. Yo biblia kasema moto. Ozo biblia kasema Yesu masia. Mtu anayebisha kwa dini gani? Na sana mtu yeye kwa bwana na mama. Na mama, sasa familia kwa sana ni batima, batima yo, baseka yo, bachola yo. Na kwa mitango na yo. Kisa koti, sasa ni kitambo yo. Apesa yo kwa hiyo. Yo kwa bwana tena. Yo kwa bwana tena. Saraka na toko. Saraka na toko. Okozo na toko kwa kile na ngo. Ya, bakoyoka shoni. Na bidisio. Na bidisio. Na papa Israeli. Ya sana ni bora sema. Bana na mali. Bana na mali. Ya bidisio. Kita wasana sabi. Nasema kandero kibo hii. Rabi motaro kitisangai na liziba soki mai enigani. Tango la lingaki ko kita na mai moto mosusu asia kitaki kala. Sema. Ita le somo mai. Abita na so yara kita. Na mai moto mosusu asalini. Hakika. Meikai moto kitanga asante. Mepirme. Bango basiba bota. Basekayo. Bango be babala. Basekayo. Bango badio bonga. Basekayo. Yo sala moto moko te asopesa yo. Me mtu wana ndo yeye atomora lelo. Wana ndo siba sena. Saye asaka telesika boy. Boye bisayo tele masala nini? Kele. Bana mkorwana. Watu wale kwa kota shule hizo na betesaida. Te, kwa eko comprendre. Wale kimwa ya sawa. Asali. Saka leo bali kwa msamaha ile wala ye. Yesu nitaka bibi na roho. Na wiki mukandero kibo. Okay. Yesu alobila ye. Telema kamata le toko na yope tamola. Petela Yesu baba kwa kazi. Petela Yesu. Telema. Ami telema. Sio kwa leo pesa nini? Tamola. Oh wala na zambi. Mama kwa banga te. Papa kwa banga te. Ele yuma si kwa banga te. Ele yuma bali kwa banga te. Yesu alishio telema. Matamuloso ya kufa. Wai tamola wala mtabenda ni bosa. Ele yuma telema. Kwa solution. Ami telema. Telema sana nini? Tamola. Mesana matoleo yaliyo tamola. Mesana matoleo shushwa kala wenzalao. Mesana matoleo shushwa kala kidogo. Mesana matoleo kwa kile musika. Musika kwa kile musika. Na maramoko moto ya maladi apiki akamati etoko na yepe abaniko tambola. Beteso kwa. Tabu mtu ana biki. Asiye toko na yasali. Ataboleto. Toko ile msalia. Soko famami kalishokola obangani. Tata na sasa hivi mbele babiki lokola ngai. Yo wanga na papa sasa na ngadi pite. Sasa kwa pite tata na sala. Yesu bisho toko salani. Tamola ila soni sabatungala utaleto. Leto ko. Ila sabatungala utalaka na kaje. Nenda kwa watu wa sio huu. Waluta. Waka na soni te. Kama yeye anabato mama. Bakuru. Ana suma kwa kazi. Awana na ndio kwa yeye. Atoka moso. Makambo yango esalamaki na mokolo ya kopema. Yango na bayuda balobi na moto oyo abikaki. Lelo ezali mokolo ya kopema. Okoki komema etoko na yo te. Beta maboko. Babita mokolo mo sali mokolo bali. Beba yuda ba yesi mutuna mo yo me toko. Exacte. Tigeto. Etoko kubatanga ye. Atike toko kubatanga ye. Atike toko kubaseka ye. Nyana baba shori sake toko shori sa mingi. Ko mingi bisa. Nyana sa mukolo kopema. Yo mwanza na wingi bisa. Exacte. Okay, bibi robi na mikolo kopema. Mutu mama dasa musa. Yesu ma yemi sa ba bino na shori sabino. Shoti meme. Tongo mbele yo. Ebana libulu na mikolo kopema. Okotika yabu. Alifa. Sema mukolo na bino. Shoti kila sa. Alabibo. Oya bisi ngai. Alabina se toka na sali. Okay, bibi sio. Kamata yo
ça va kitana la c'est que kitana et toko et ça est en fait comme il y a comme qui ça il y a pas de café aya bisi et toko mais comme il monta que ça va pour la voix c'est là je laisse mon canal à chapitre 5 verset 5 aux autres qui étaient la mission parler mais parler mais ton téléphone dans le balance ensemble vous allez les toko na yo vous allez monter mon yo Jean vous descendez en dessous Yohan Jean chapitre 5 ok Yesu tukotanga na mukanda ya Yohan chapitre 5 verset 1 verset 1 tukokita non 5 verset 5 5 verset 5 ok tukokita malembe totangi na kombo ya Yesu amen moto moko azalaki wana awumeli na maladi mbula toko misato na mwambe 38 ans tofandi ntango Yesu amoni ye mpe lokola ayebaki te awumeli penza na maladi atoni ye olingi kobika tika wana fanda na classe petre so wa classe mama papa kadre sikoyo tata bobikisa yo te mama bobikisa yo te mobala bobikisa yo te mwasa bobikisa yo te mwana bobikisa yo te oyo akobikisa yo ezali Yesu masiya tenasa seke asali 38 ans mpe asakoka obiso bangala tobengaka eposo seke atambolaka te lokola ye awumelaki siko Yesu ayaki kokutana na ye wapi yeme ezalaka eglise osambelaka na yo mais place ozamba kofisite likambo na yo oyebi te lelo bana nzambe ezala place oyo osalela nzambe makasi mais place ozamba koyanola likambo na yo oyebi te mais ezalaka na moto ya etoko mais nakamba bato bende badegisha etoko so namoni bapaya bayemba na basubeli oleka bebisa etoko asoka soki materia monene ete azobebisa ngo na lolele oleka etoko bakoma na bible yabe eponge ya monene bakomi yango keleka so bakoko bakasi loye bana nzambe olegisa etoko te etoko eza na valeur c'est que Yesu t'envoyé à côté de la carte de l'église alléluia bana nzambe mais Yesu pas côté de l'église na tongo na lelo asokotala nani asala etoko etoko ezotalisa komikitisa yo moto azomoto komikitisa kati na eglise oyo kolokwa ayeba likotuna yo asala na yo nini esengeli oyebisa Yesu masiya oyo alingi asala kati na bomoi na yo seke lokola asalaki 38 ans fami bakima bandeko naye basi na mibali bakima ye ye asalaka nini soki kaka moto abiki ye azwi etoko moto wana asali nini akikalika Yesu masiya merci na révélation soki soki moto abiki ye azwi kaka etoko asali nini atikalika mais ekomi mokolo moko bibelo Yesu ayi akoti akutani na moto wana na bomoto boyo asa mokolo ya Yesu mais na molimo Yesu asa mokolo na ye pasa nzambe mais na bomoto boyo Yesu asotalaka moto wana arume bayebisa Yesu teke na moto moko asa na kati ya liziba Betesaida ezosenga abika no ye moko atali na bonzamba bime bato lokola ngai na sena moi baso comprendre ngai te ebele basokeleka na liziba Betesaida kitana se ya lobini nase mokande olobela biso boye moto wana azongiseli ye tala nazali na moto te oyo akoki kokitisa ngai na liziba alléluia bana nzambe eza mpe yo olobaka eza mpe yo soki osala motu te peme osala motu kamata etoko na yo peke alléluia bana nzambe kamata etoko nosala ni okomprendre ke etoko mpe ezali peme tozongi na makomi na biso na nzambe liboso toyaka eglise te kaka mpo tozwa bomene mais toyaka eglise mpo ya liboso fo okomisaka nzambe toyaka mpe eglise mpo na kokonzela likolo mais ntango mpe tozoya eglise toza mpe na baproblème to bamikakatano oyo balobaka to mikumba oyo ye moko Yesu masiya alobi
oyinyana mikumba na bile pai na ngai. Haleluya. Pote nasa mbele kopesa meno kimia. Neto yaka mbele miku na mikumba. Nenge pelelo yoyo na mikumba na yo epai na nzambe. Ngai pele na mikumba na epai na nzambe. Ye pai na mikumba le pai na nzambe. Pote zo sozi. Na Israel ezalaki na temple moko basobenga yango temple ya Salomo. Temple ya Salomo ezalaki na veranda moko wana basala lisipa. Babenga yango lisipa ya Betesaida. Ok, temple wana pe ezalaki na mbongo babengi Betesaida. Ndenge oyo babengi mpe quartier ya baoyo. Mais na sepelaka te tobenga yango quartier mara. Mais la lisipa wana berbe toyebi yango malamu bateya biso mpe bakonte na koteya biso. Na kati na mai oyo ezalaki na lisipa to na piscine. Soki okwei moto ya liboso soki mai endingani yobiki ekomaki bamesano ya bajifi mpe ya bato ya bikolo mosusu. Me ntango kristo asala sena moi mai wana mpe ezosala baelva me eza na bato mosusu bia mpe nazo biso na ntongo na lelo na place balanda yesu me bango bazokende kaka na mai. Aleluya bana nzambe. Esika bango balanda yesu masiya abikisa bango batikali kaka na banselema ya kala ya bakoko na bango keno biso kaka esengeli tokota na mai oke bazokosalaki oyo abandi kosala mai wana elingana aza deja na se na moi moye tokota esu na kati na mai eza te ilfo tokende na mikumba na bakoli na basharge kopesa ye mpo ya ye nde azwa basharge na biso atika biso pepele mezana bato na basonga bakota kaka na mai oke mai ya lelo eza nde makambo molili eza nde banganga eza nde masumu bato baliko bikotisa kaka na masumu mebele na sofu na tongo na lelo eza na bato ebele mpo abika ifakele na nganga tina no bato bakenda ndi yango ezotalisa mpe bai petelekesio bakoke bakasi osala na bese oke ntango yesu aye deja basenamoni esengeli bato balanda yesu mpo babika me bato babi te biso kaka lisipa eza lelo mingi azoya ata azobatama amere aza na place akenda ye moko aye nalobaka ngo oyebi place okenda osobika okelokola yesu aye alobi nga na ye mpona ndingisa mokili na ye mpona pesa kimia na mike lelo mutu wana alobi ete asala 38 ans na malai seke ya botamana na pa yesu aya donc apa yesu aya deja asala deja mokolo seke 38 ans bielebe tosomsana na bomoto 38 ans deja aje baloki mais ya sana makati famille batika ye tala mole ba famille la na boza na bo nza na ba famille ya biso soza na bongo to boza na famille te ya ni biso so ni bala ba ko sinelo deja ke ya chele kaki ndio bazo peso pele mo c'est que mon kaka tanyona na 38 ans libonda basundola ye mais non on a sempre la makasi azaleka na confiance ya itoko alewa bana zambe azaleka na confiance ya itoko atapasa Musa opera sua para yo sua yo salari que no sua para no salari que no me no salari que hasta você melhor na Congo bater melhor na miti bater melhor na pouco eu não olha bem singai a mim não se agora salari mas que Kena mutu ya umini baso sese to kosala ni susu yango
ezalaki nini tozo comprendre zala maye pasteur wana wapi oyo moyibi tia wapi